losako bandeko na nga bisika nyonso oyo bokozwa libaku ya kolanda video oyo. Losako bandeko na ngai, losako bisika nyonso bozali. Losako bosala ngai sin soki bozali komona nga et puis bozali direct comme ça nayeba ke tozali déjà na kati ya ligne. Merci maman Nabiso, merci. Bandeko boyato solola, l'air est grave pour Namboka Nabiso. Boyato solola, bandeko nangai ezali na tina mingi. Boyato solola. Alors na mwangonga oyo nakomeka kokotisa bandeko. Bomo mesano ndenge tosalaka nakotia mwa mindule oyo ekopesa biso mwa temps ya kobengisa bandeko misusu pona tomeka ko partager masolo ya lelo oyo esengi biso bana ya mboka to solola en famille comme d'habitude. Losako bandeko na ngai, losako ba congolais de partout oyo bokozwa libaku ya kolanda video oyo. Na bandi bandeko video oyo na ekosala yango na mwa lombango. Na ekosala yango na lombango parce que na avertir mutu moko te ke na kozala live, mais na ye to solola na bino bandeko na ngai parce que trop c'est trop. Trop c'est trop.
tangu toza koloba trop c'est trop, ça veut dire trop c'est trop. Bandeko, mboka na biso ezali kokende mabe. Mboka na biso ezali kokende mabe. Na ye kosala video oyo, kosolola lisusu une fois encore na bino bandeko na ngai. Ke bandeko tozwa ba responsabilité na biso en main. Na makambo oyo ezali koleka na mboka na biso. Tozwa responsabilité na biso na maboko. Tozali kosala mbela mikolo nyonso. Bandeko, bitumba oyo, tokoki koganye yango juste. Soki biso bana ya mama Congo tokomi ensemble. Ezali te tokoma ensemble po tokoma ba ami. Mais unité. Oyo tozali kosenga ya peuple na biso. Ya biso ba Congolais ezali parce que dominateur oyo tozali ko bundela. Ezali commun. Ezali Congo. Tozali ko bundela nde Congo. Congo wana ezali mabele ya yo. Ezali yangai. Ezali mabele ya biso nyonso. Ezali mabele ya il compris ya batu oyo tobengaka ba kolabo. Ezali Congo na biso nyonso bandeko. Tokoki jamais ko jouer indifférence. Oyo tozali ko continuer ko jouer biso ba Congolais. Tozali ko koka ko telemate. Combien de ba vidéo oyo biso tozali ko sala mikolo nyonso pona kote ya bandeko na biso, pona kolamusa biso ba Congolais. Totala ba makambo oyo ezali ko sala na mboka. Bandeko na bandi to bendi bandeko na biso ya ba politicien matoi bambala ebele. Balongwa na nzela ya trahison, ya ko trahi peuple na biso. Mais ba politicien ya Congo bazali ko continuer ko trahir peuple na biso. Bandeko na ngai, lokola biso nyonso tozali ko bunda pona intérêt général ya biso ba Congolais. Batu oyo bazali ko travailler na benemi na biso bazali binemi na biso. Alors bandeko na ngai, nalobaki na video moko euta ekoleka. Biso totindaka bandeko na Congo. Toboma ba kolabo. Toboma pardon naloba nini. Opération toyebi ndaku. Toyebi ba kolabo na biso nyonso. Alors totikango kaka na Congo te, il faut que biso awa pe to banda yango. Mutu nyonso awa na diaspora. Oyo tokomona ye aza ko afficher publiquement na ba kolabo baso boma mboka na biso. Batu wana il faut to tchabango mal à l'aise awa na diaspora. Parce que trop c'est trop bandeko nanga. Bandeko misusu bazali ko kufa na mboka. Biso awa na diaspora tozali ko soutenir bato bazali ko comploter contre notre peuple. Ezali eloko oyo tokoki ko accepter yango lisusu jamais. Trop c'est trop. Bandeko na ngai biso nyonso tosalaka ba video. Na ye ko sala appel na biso nyonso. Totika ko se distraire. Na ba analyse oyo e ko emporter biso eloko moko te pour la libération ya mboka na biso. Na bandi tokomi assez. Tokomi assez mayele ya ko comprendre ba je oyo ba occupant na ba collabo oyo baza ko travailler na bango pour la destruction na biso ba utilisaka. Alors biso tozali ko continuer ko kweya na ba je na bango. Tole kisaka batana biso ya ko sala ba analyse par rapport ya ba situation moko eskizenga na lo ba kon oyo biso toyebi ke bazali na ba makambu baza ko linga te to mona lumière na ba makambu oyo ezali vraiment ya motuya bazali ko compléter contre notre république et plutôt contre notre Afrique. Bazali ko comploter pour na ko détruire biso. Loposo moindo baza ko linga balongola yango. Bazali ko linga sikoyo baba na ko boma biso na ba petit batterie oyo bazali ko linga ba utiliser baba na ko créer pour na ba créer ba virus ya ko boma biso. Au lieu que to fongola misu wana toza ko mona te. Biso toza ko distraire tana biso oh wapi avion oh wapi voiture ya président. On s'en fout de ça. Félix Ataba bomi lelo azali ndeko na biso mais du fait qu'azali ko continuer
qu'on s'enfonce, n'a qu'au trahir peuple, soka koufi a koufi. Et tali bisoté. N'engani tokomi kobete la tolo. Il y a élection, oyo bisotolobi que Félix a yiba ki pouvoir wana. Les autres comme ils défendre vie à Félix, comment expliquer? Donc, ozo lingelo comme ozo boya pe lo comme ozo boya mususu, tous les deux ozo sangisango. Mais c'est quoi? C'est quoi notre problème? Tout ça qu'on continue qu'on tombe dans la maladie wana. Tout ça qu'on continue qu'on commettre ba même erreur qu'on commettre na passé. Et jubiso combien d'années? Combien d'années o jubiso pona to banda ko solo la boye? To banda ko conscientiser peuple na biso. Et ce biso combien d'années? Et biso bateau to sala rappel ba vidéo. To sali bateau to sali côté ya bande ko na biso. Mais il faut to sala exemplaire. Il faut to là que ça quand même to sali mature, to ça ko comprendre situation ya pays, to ça ko maîtriser yango. Mais comment to ça ko continuer na ba même erreur? To sali ko la ki sana misu ya batuke, on n'a pas encore compris ce qui se passe au Congo mes frères. Et loko izo senga na biso to sala, ezali nde to s'organiser, ezali te to sala ba vidéo en bête, kaka to sala ba vidéo, to bana ko analyser ba makambo wana. Non. Nous on travaille pas pour ces gens-là. Nous on travaille pour le Congo. Nous on cherche libération, ya Congo na occupation point barre. Félix Akoufa te, on s'en fout. Avion Ekweya te, on s'en fout. Fayoula Koufa te, on s'en fout. Bang Monsita Koufa te, on s'en fout. Biso tozali wana pona mboka na biso. Tozali kobunda pona tosili sa complot o evandi na mboka na biso. Botika ko distraire biso na makambo ezanga tina. On en a marre de ça. Toza peuple ndenge nini, on toza ko koka kokola te. Toza ko koka ko comprendre te. Toza ko koka ko comprendre te. Tosali diagnostic. Il y a que comprendre le problème Congo. Eh ben, tu as maladie à problème Congo. Mais si tu guérir maladie, c'est ça qui est important. On s'en fout des avions nabino. Vous dérangez les autres. Pour ça que comprendre était, vous les diasporas, bino ba combattants, bino ba résistants. Mais beaucoup kola mon colonie, beaucoup changer mon colonie. Est-ce que Bosali Kobunda, Bosali vraiment un souci en boka nabino? Tango bazako benga bino. Boya to sangana poto luka ba solution ya ko libérer mboka. Mutu na mutaso fana na kwena yi. Et pour les distractions, tout le monde est là. Pour les distractions, tous les Congolais est là. Mais na misu ya batu, bozali ko présenter ba émotion comme vous aimez le Congo. Mais vous n'aimez pas le Congo vous. Nasako loba yango, nasako loba yango na tous les Congolais. Distraction comme les quatre mes frères, c'est quoi? Mboke zo kende. Ba Congolais baso kufa. Basa ko continuer ko piller mboka na biso. Biso ato komi ko sala ba travaux forcés libanda. Tout ça même pas na respect. Okoki ko sala docteur, il suffit que ko suit avion so komi na aéroport. Ah on a poto nini diplôme na esa sous na valeur te. OK ko sala ba plonge. OK ko travailler na bâtiment. Est-ce que nous méritons ça mes frères? Est-ce que tout ça qu'on méritait yango? Mais pourquoi tout ça qu'on se mettre débouté? Pour notre sila nana bateau bazo déranger biso. Vous avez peur de la mort. Mais mort ezali destin na biso bandeko. On est né pour mourir un jour. Ceux qui biso to commis déjà na ba 40, 50, 60, na ba trentaine. Bongo ba bebo bazo kufa lelo, o bazo kufa na un mois. Bazo ba être imité. La mort c'est pour tout le monde. Mais mourir pour la cause moko eza noble, c'est ça la force. Même si olinga ki okote na paradis te na ba mabe osala ki na passé na yo, c'est vrai que Nzambe akoki kolimbisa yo parce que okufi pour na ba raison moko eza noble. Mes frères, on va parler combien de fois? Combien de fois? Après vous allez chercher bateau baza ko boma bino, boko luka bateau bazo détruire bino. Mais biso moko ba Congolais tout ça commis détruire. Tout ça commis détruire. Parce que peuple nyonso oyazo koka ko télématé pour na se protéger. Pour na abunda pour ne loko babotolier. Pour na abunda na mabele oyo Nzambe atikela ki biso. To batela. Mais osali mutute, osa ko se détruire yomoko.
Mais ezali nini bande konanga au juste? On est où? Toza na planète nini? Tozali batu ou bien toza batute? Hein? Bino nyonso bozali braqué na parapluie. Donc parapluie eza Félix. Pour comment na yansi ke komi parapluie? Parapluie ya occupation. Ye wana do so mbule zo beta, occupation bazo bata mara na se ya Félix. Donc parapluie ya occupation c'est Félix Tshisekedi. Bino nyonso boza kofanda, bon analyse ka makambu ya Félix. On s'en fout. Il faut tout le monde à Félix na minute oyo azali na mulongo moko na binemi na biso. Parce que Félix ne comprend pas. Félix n'aime pas que Congo ane longo na place ezali. Félix ayebi faiblesse ya ba Congolais. Aza ko jouer na faiblesse ya ba Congolais. Botala. Biso ba Congolais toza ko senga Félix. To benga na occupation na mboka. Mais Félix aza ko kende ko tongela biso ba place. Avec l'occupation na mboka. Allez-y comprendre. Ba Congolais ebele na kati ya mboka. Bango di fait que bavandisa bango na pasi. Baza komona soki muta tongi ndaku. Muta pesi bango maya pesi bango électricité. Pasi na bango esili. Mais baza ko boto la biso mboka. Toza ko tikala na kiboumbu santo ye babandeko. Jamais nga yo koyi koya pa nanga. Obomi mwasi nanga. Obomi mama nanga. Obomi ba papa nanga batutu. Obo tolinga eloka kolia. Un jour oye kopesa nga biloka kolia. Et puis na se sentir confortable. Kozala na yo ensemble. Non, na ko venger yo na bandeko na ngai. Oyo yo ozui bomo ina bango. Parce que vi na ngai mubimba. Na ko tikalaka ko bosa na te eloko yo sali. Voilà. Félix aza ko mema biso na ko dinda na libulu. Ba Congolais oyo bazali ba inconscient. Baza ko mona yango te. Na lobaki likambo wana. Bayaki bango nyonso awa na Vatican. Batu oyo biso to lukaka. O to lobi ke bango baza ko vandisa occupation na mboka na biso. Ba Félix, ba Martin Fayulu, ba Mozitu, ba nani Suriano, ba nani, y compris na batu ya Kabili. Bazalaki awa na diaspora na terrain na biso. Tosala nini? Tosala nini? Il faut to comme à un niveau. Je comprends pas. Est-ce que ce n'est que les Congolais au bassin na mboka baza qu'on méritait qu'on sacrifie fi na bango po bakufa po na bonheur ya Congo? Donc biso bato toza na diaspora toza plus ba Congolais que bango. Mais nous on est même plus protégés. Oko boma muntu awa ba oboma ote batio na prison mais na Congo ba koyi ko boma ndeko na osora asali attentat moko. Mais pourquoi toza qu'on manifester amour ya Congo anate kaka ba vidéo de gauche à droite, kaka kolela de gauche à droite, kaka ba analyse moko bidon et sanga tina oye ko mema biso nulle part. Bandeko il faut to kola, il faut to changer. To luka bandoki te, ndoki ya Congolais ezali biso moko ba Congolais. To tika ko ganga au Rwanda, bazo continue ko sala ko garder occupation na mboka na biso. To sali nini? Pour to stopper hémorragie wana ya occupation. Toza ko sala nini? C'est ça des questions. Au lieu de se lamenter chaque jour, tozali ko sala nini bandeko? Pour to stopper occupation wana. Tozo sala nini? Toza ko se limiter quand na ba marche? Est-ce que vous pensez que Congo va la libérer na ba marche? O to sala kana kati ya Congo? Non. On est en guerre mes frères. On est en guerre et guerre wana ba imposa biso yango depuis longtemps. Et puis tozali au courant na yango. Mais manière toza ko combattre guerre wana, ezali manière ya malamu te bandeko. Il faut to comme à présent. Le combat du Congo c'est au Congo. Tout d'abord. Biso awa o tozala kezaka ka pression bandeko. Mais ceux qui tozali ba patriote ya solo, toza ko lobate ke biso nyonso to ke na Congo. Mais nous devons faire quelque chose de booster des choses au Congo. Mes frères, Bamakambo Torosa les a analyse autour les canaba live té. Moi, c'est commence à me déranger, quoi. Ça commence à me déranger. Tout ça peuple andin. Yango bozo mona même na combat. Ba Congolais belé ba yaka lisusu na ba marche té. Ba Congolais belé. Ba koma désintéressé na makambo tozo sala. Le pourquoi? Parce que tozo sala ba makambu sans objectif. Sans objectif. N'importe comme un lengi, le col a la biso ba Facebook oyo.
tovanda kaka tomi laksaka babilongi na biso, to laksa ba savoir na biso. On en a marre de ça. Les Congos souffrent. Ba Congolais baza ko souffrir. Congo ezali ko benga biso pour la libération. Congo ezali ko benga biso to telema pona to protéger bango. Et sengi na biso to telema to protéger Congo bandeko. To koki ko continuer ko vivre boété. Yango moni nazali koloba toujours système oyo ya ancien testament ya politique même habitude ba comportement ya ba congolais to comparant on a nouveau testament ya habitude na ba comportement ya biso ya ba congolais ya lelo. Bokoya ko comprendre que il y a rien qui a changé. Rien. Tout ça qu'on demeurait même peuple, même habitude, même erreur, même bouzoba. Mais tout ça peuple en nengeni. Tout ça peuple en nengeni. Tokoki ko sil sa makambo koma. Ngala za koloba na ba résistant tout. Ba réunion nyonso o to za kolinga to salawa. Bon limiter ba réunion na biso kana makambo tokei to telemela Félix. Tokei to sala bo ba marche bidon. Non, non, non mes frères. Il faut qu'on s'organise. Tous s'organiser pour booster l'occupation na kati ya mboka na biso. To en finir na occupation. Ngai mutu moko te atindelanga invitation ya koya wana pona ba pour parler bidon. O ezanga tina to koya wana bosololi ba makambo ba stratégie bokende ko stopper Félix. Ils étaient là. Bazalaki awa bango nyonso. Na nini na Italie pardon. Bazalaki wana bango tout. Il comprend biso nyonso to sala ke côté. Alors il faut te comprendre comment to sala et loko nini il faut to koki ko sala pona to changer makambo bandeko. On peut pas continuer comme ça. Ou soit to tika na biso ba makambo tozo sala. To tika ngo, to tika konwango et kende nango. Mais moi je ne veux pas laisser par nangai ya Congo, par yabana nangai ya Congo. Na koki ko tika ngo jamais ezala géré même par Félix. Nakoki kotika ngo jamais que ba Rwandais bazwango. Je laisserai pardon bon comprendre ngande ko na komi na kanda na kotika ka jamais batwana ba récupérer mboka na ngai au moins ba boma ngai. Et puis je sais que ba ko boma ngati. Biso nde to ko boma bango. Biso nde to ko benga na bango na mboka na biso. On en a marre bande ko na ngai. Il faut qu'on arrête. Il faut tout ça la vrai combat. Vrai combat tout ça ko benga ngo mikolo nyonso. Bino bozo linga osala ba combat ya ba star. Bokomi ba star. Star o ya nini? Na résistance à mutabonga nani? Mutaza danser koleka batu misusu ya nani? Tangu bozo pourquoi vous parlez au nom du Congo si vous n'arrivez pas à se mettre ensemble? Bo bunda pona ko libérer Congo. Pourquoi et comment expliquer? Donc c'est là qui veut dire bon parler au nom du Congo parce que vous avez un agenda caché. Vous avez travaillé pour la malheur ya ba Congolais. C'est ça. Il faut qu'on soit clair, bandeko. Makamboyo, il faut ici là. Nous tous ensemble pour la libération du Congo. Bitumba ya Congo, ezali bitumba ya baluba, ya ba Swahili, ya ba Congo, ya batu ya Mangala, ezali ya ba Congolais tout dans l'ensemble. Makamu nyonsoyo, ya tribalisme, etali bisote. Eza ya bisote tokola na ngote. Biso nyonso ba Congolais tozali ensemble. Pasi oyo Congo ezoyo ka ezali pasi na biso ezali partagé. Na biso nyonso ba Congolais. Nous devons se mettre debout. Bandeko, mboka na biso ezali na minute oyo naza koyebisa bino. Soki bozo mona ngandeko na bino nazo telema na se pumone boy. Parce que nazali na ba makambo ebelo nazo mona na yebi. Oyo tozo linga to lamuka. Tant tozo loba to telema. Mboke komi na porte ya kokende bandeko. Ezali normalité. Indifférence na biso ba Congolais. Ezali maladie moko. Nazo ebate soki ezali malédiction. Nazo ebate soki ezali inconscience. Nazo ebate soki ezali kozanga volonté. Nazo ebate soki ezali nini. Je comprends pas, nous les Congolais. Je comprends pas. Il faut tout comme on a ba engagement na lingina informer bino na mikolo ezo ya bandeko kaka na ba mikolo je pense une semaine na bana ko travailler na studio nzembo moko eza ko bima ya révolution na kosenga na ba Congolais tout de partout
Bo consommer nzembo wana bo partager yango de partout. Il faut message kende. Ezali nzembo moko ekosala bino déception te. Na yebi ke boko sepela nango. Parce que ça nzembo o ezali bien calculé. Ezali bien calculé. Et ça na ba message patriotique o ezali makasi. Soki oyoki yango ekozongisa ona kibomoto. Wana ezali message on alinga ki na passé nano. Après to continuer. Bandeko bazali ko distraire bino. Botala banda bo bandi koloba makambu ya ba avion ya Félix. Tilelo. Nani akoki koyebisa nga za na certitude ya makambu o ezoleka ya ba avion wana. Ezali te. Boye baboye. Nalingi na expliquer bino bandeko nanga. Ba américain. Ba sacrifiaka bandeko na bango moko. Pona bazwa raison. Ya kokende ko attaquer ba pays mususu. Basala yango na 9/11. Le 11 septembre. Basala yango. Ya ba jimotawal na bango, ba immeuble na bango wana. C'est les Américains eux-mêmes qui ont sacrifié ces immeubles. Ba sacrifié pena bana na bango. Pon na bazwa kaka raison. Ya kokende ko attaquer Irak. Boyo kanga malamu bandeko na ngai. Batu wana muto bozali komona Kagame. Azali mwana musala bon travailleur yaba américain. Akopiaka bango à la loupe. Yango bozali komona asala ki même eloko na génocide soi-disant rwandaise. Yemoko Kagame a sacrifié bandeko na ye ya batuti pour azwa réseau ya okende ko attaquer Bahutu. Et pour bazwa nzela ya kokota na Congo ba déstabiliser biso. Voilà leur système, leur jeu. Moi je pensais que nous, les résistants, on est quand même assez na niveau ya ko comprendre ba stratégie ya batuana, ya ko zwana nou ta ya ko analyser ce qui se passe. Mais biso nyonso to koma ko loba de partout ba vidéo belé, ba analyse ndenge na ndenge. Mais bandeko, ba question est simple. Ba question est simple. Il faut que tout nan ba question. Est-ce que avion ngekoya ki ya solo? So ngekoya ki ya solo? Et quoi qui na problème nin? Est-ce que babeta ka masasi ou bien ndenge nin? So ki babeta ka masasi, réseau babeta ka masasi ala ki nin? Avion est-ce que ezala ki masasi babeta kango? Ezala pona bénéfice ya ba congolais ou bien ezala ki pona bénéfice ya nani? Mais ce qui est ko approcher, quand la relation oyo Félix azali nango na Kagame, et que na ba mikolo e uti ko lekebele, bazana ba pour parler oyo boza ko mona bino moko na misu. Félix azali koloba na bino ensemble na Kagame, ba ko en finir na ba rébellion oyo bango bazo bengango. Rébellion. Baza ko bengango ba ko s'en finir na rébellion oyo na est na biso. Mais il faut pas comprendre bande konanga. Na même moment boyebi ke na minembo na biso Kagame aza ko linga asilisa bande kona biso ba maimai pona a instaurer vraiment ba Rwandais na 100% ba récupérer ba mabele na biso. Alors pona bango ba vanda bien ezali ko senga ba force nyonso ya ba Congolais o baza ko bunda contre injustice, contre occupation wana, il faut ba éliminer bango. Pour ba éliminer bango ezo senga nini? Baza ko utiliser Félix aya ko bomba bande kona moko propre sans que ayeba. Même Félix wana ba utiliser ye ya ko sala biso laboratoire ya agriculture. Boyebi laboratoire, est-ce que pour na biso to kona ndunda toza na besoin ya laboratoire? Toza na besoin nango, est-ce que boza komi tuna eloko e batami na sima nango? Ba makambo important ya mboka na biso tozali ko tiango kate, toza ko passer donc bazwa biso penzako, do ba memanga biso neti mupepe, ba bokel bino mo eloko moko ale bino nyonso bokei. Mais toza peuple ndenge nini bande konangai? Toza peuple ndenge nini? Totelema tosa la vrai combat ya Congo. Tosa la vrai combat ya Congo. Responsabiliser combat ya Congo na Congolais nyonso. Ndenge toza koloba kotika ngana bundela yote. Ngana zo bundela par na ngai. E bongo yo, par na yo. Soki onimi par na yo, ba Rwandais bazwa yango,
alors loba yango direct na biso tout oyeba soki olingi barwandais bazwa part na yo te olingi ogarde part na yo ya Congo alors esengeli na yo na biso nyonso tozala ensemble tobunda pona tobute occupation eza na kati ya mboka na biso tokoma majeur bandeko tokoma majeur binomo boza koyoka bokoluka lisusu nini natalaki na ratel namoni nayoki conversation ya Kabuya akomi ko corrompre même bandeko na biso ya IDPS batia bale na se ba accepter ba bêtise na buzoba oyo na position oyo Félix aza nango sikoyo na liboso ya mboka na biso bandeko boso mona gravité ya ba makambo wana te au lieu que totala ba l'essentiel biso toza kotala ba makambo oyo ezanga sens toko kende wapi na avion ya Félix toko sa nango nini ça va changer quoi dans notre vie oh bokomi ko luka de gauche à droite on s'en fout que ça soit raison ou ebatami na sima on a etali bisoté biso toza koloba déjà Félix abotoli pouvoir ya peuple akabi yango na banguna esengi na biso to benga na Félix na banguna point barre boye la biso ba masolo misusu te mais eloko ni tokoki kosala pona to benga na Félix c'est ça eloko biso photo kanisa boza kolinga ba makambo nyonso photo lo ba yango na ba live po bo banda ko comprendre ou quoi bandeko ezali tansiko parce que maintenant et comme ebele botika ko continuer na babuzoba oto banda ko sala na kala il faut to la qui en face ya monde que biso ba congolais tozali lisusu ba congolais ya kalate oyo bazwaka ta ya kosakana na biso ya kozwa biso lokola batu pamba ezali lisusu ta wana te to comprendre ba ennemi na biso na ba je na bango alors c'est maintenant l'heure pour na biso to manifester bitumba ya solo parce que nanu to bundate Félix asa ko kende ko sangana na ba Rwandais ba Ougandais ba Tanzaniens pour ba kende ko libérer Congo est ya Congo est-ce que bokoki ko comprendre loko wana mutu oya tie ba soldat na ye na mboka na yo azo bomabino aye lisusu pa na ya lobi ke na ko libérer yo bandeko libération ya Congo nzambe asolola kinanga na lobi yango lisusu une fois encore Congo na biso ekozala kaka libéré na biso moko ba congolais boye ba yango mouvement nyonso oto ko utiliser oye kozala na port ya kozwa soutien ya ba paya po baya ko aider biso to libérer Congo wana kozala liberté musala oeza musala ya biso ba congolais il faut to sala musala oyo mboka eza ya biso bato bazo bundisa biso eza mondi mubimba bandeko nanga mondi mubimba eza ko bundisa biso to kende kosenga soutien pa ya nani na betela ki bino lisolo ya Congo j'ai comparé le Congo na Job et puis c'est vrai oyo nyonso leka ki na vie ya Job yango eza koleka na Congo mais Job a se confié ki na nani Job a se confié ki na ye et puis na Nzambe que ce soit ba pasi nyonso asalaki nango que ce soit ba humiliation nyonso azwaki Job il se confiait qu'à Dieu na ye moko azo yebisa Nzambe mais yom to pesanga nyonso pona nyonso tikanga na souffrance oyo Nzambe il a compris que Job a tikalaki et quoi banda ko demeurer toujours serviteur na ye Nzambe a triplaki nyonso oyo Job azangaki ou soit abungisaki voilà l'histoire du Congo biso toza ko kende ko luka tous les chemins ceux qui bomoni na ba politicien na biso ba résistant na ba patriote nyons congolais oyo bazali ko luka solution pour na Congo soko monika ka mutu mo akei ko luka solution et pas il y a ba mindele de gauche à droite et pas il y a ba bandeko na biso africain de gauche à droite boye ba démarche wana ekosimba te devoir na biso ya libération Congo ezali devoir divine ezali défi oyo Nzambe asala Congo apesi biso ezali défi oyo biso foto sala yango biso moko tangu ba chinois ba libéraka mboka na bango ba développer mboka na bango
président ya Chine akangaki ba frontière na etu bango moko ba chinois na nzambe na bango ba travailler pour na Chine ekoma pays puissant oyo toza komona lelo. Et boye ba yango ke biso toza na ba richesse koleka Chine. Richesse na biso ezali kaka richesse ya mabelete. Même l'homme congolais tozali riche parce que tozali début ya commencement ya monde oyo. Tozali na richesse nyonso bokoki ku imaginer. Richesse ya kibomoto, richesse ya mabele, richesse spirituelle. Parce que so boza ko luka ba apôtre, ba prophète, ya makasi, ba uta na ba Congo na biso wana. To parlera sur Simon Kimbangu. Simon Kimbangu aza prophète congolais oyo azali reconnu na monde mubimba. Tozali na nyonso na maboko, mais eloko nini ezali kozanga biso to telema bandeko na nga. Eloko nini ezali kozanga biso to zuwa. Babibundeli na biso bakanda na biso to chango na pembeni to tala nanu intérêt général ya Congo ezo sanga biso nini bandeko na bandi mutu nanga ekomi déjà ko beta makasi soki na bina continuer kaka koloba na kokoka lisusu koloba makambo misusu te pona obana ko begeye e kosala bien te. Na ye kosenga pona silisa video na ngai responsabilisation ya congolais nyonso na bitumba oyo mutu moko te atikela mutu mususu abundela ye pona Congo biso nyonso il faut tozala présent et puis kozala présent wana ezali na maloba te esengi na biso tokende na ba acte parce que bato bazobundisa biso baza kokende kosala combat ya fight and talk baso solola na bino me na butu baye babomi bino basoloni na bino na butu baye bayibi bino basoloni na bino na butu baye baviole ba mama na bino basoloni na bino na butu baye baokipe bamboka na bino psiko biso totikali kaka na kosolola non eza komba wana te bandeko yango na lobi boye biso batu oyo tolobi tozali ba soldat du peuple totie ba vie na biso en jeu pour na kobundela Congo tosala vrai combat il faut to sangana ou soit to tika na biso combat yango to arrêter ko parler au nom du Congo soki tozali kokoka kokokisa ba makambu to pe ba serment oyo tozali kokata te pour na kobundela Congo likambu oyo ezali sérieux bandeko nanga ezali kosenga na biso appel ya urgence tokuta na biso lokola ezali c'est bon mais tant tokokuta na wana ezala ba masolo te kaka boye la biso ya ba marche ya ba stratégie oyo eza kozala limité kaka awa non la diaspora on a le devoir de libérer le Congo alors tokoki ko arrêter bitumba wana te kaka awa c'est le Congo que nous devons libérer. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas juste un empêchement. Il y a parcours, il y a Moutou Kotambola, il y a Moutou Bé, il y a Réunion, il y a Moutou. Il y a un ko libérer Congo. Non. Libération ya Congo, c'est na kati ya mboka. Et Seigneur Nabiso nyonso to telema. To tia ba stratégie Nabiso nyonso. Boanya Nabiso, mayele Nabiso. Kibompiko Nabiso, to libérer mboka Nabiso. Ingeta bandeko na ngai, on est ensemble pour le Congo. Toko bundati, toko libérer mboka wana. Ingeta.